Congo Kinshasa mbote nazana esengo koyeba ke boza tellement ebele ya kolanda solo la plus ya mokolo ya lelo mardi 30 avril 2024 bandi mbote le binu bisusu. Chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki na homologue na ye français Emmanuel Macron na Élysée bozoba détail. Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki mokolo lelo epa ya homologue na ye français Emmanuel Macron esika wapi bazalaki na déjeuner en tête à tête esika nini ba échangeaki sur situation ya crise na est ya République démocratique du Congo causé na guerre injuste imposé na mouvement rebelle M23 soutenu na Rwanda ya Paul Kagame pe ba question sur développement économique. Après les deux personnalités, c'est livré qui na traditionnelle conférence de presse et Sikawapi et Emmanuel Macron, président de la République française, a condamné qui fermement acte de guerre, paix et violence dans l'Est de la République démocratique du Congo. Président français Emmanuel Macron a talisaki na Paul Kagame qui esengeli akata soutien na ye na ba rebelle M23 p a retiré ba troupe ya armée rwandaise na sol ya République démocratique du Congo. Na tourna ye son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué ki pe engagement ya France pour na koluka solution afin ya kosilisa une fois pour toutes makambo oyo ya situation ya crise na est de la République démocratique du Congo. Que yo. Retour sur bon jeu, il y a tête à tête Emmanuel Macron, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Bolandélément Oyo. En mission officielle depuis l'équipe, plus précisément, Mokola lundi 29 avril, na Paris, na capitale française, chef de l'État, la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, akoyambama homologue na ye français Emmanuel Macron, Mokolo ya mardi 30 avril 2024. Visite ya forte tonalité économique, mais lors de laquelle, bakosolo la paix forcément makambo etali guerre na Est de la République démocratique du Congo, vu que chef de l'État, ya RDC Fachi Beton, a renoncé jamais pour obtenir appui face à la rebelle M23 p ya Rwanda. Peine plus d'un an qu'Emmanuel Macron azalaki awa na Kinshasa à l'occasion ya marathon diplomatique en Afrique centrale na capitale congolaise ne sika wapi atenaki unique conférence de presse et sika pe wapi les deux chefs d'État babandaki kobeta lisolo sur sujet ya conflit na est la République démocratique du Congo. Au cours ya déjeuner en tête à tête au Élysée non homologue na la République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Emmanuel Macron et Sengeli à la qui sa position ya France na moment oyo tension ezali makasi pe battante ezali ebele en rapport na rôle médiateur potentiel ya Angola et Sengeli ko signaler lisusu ke outre ba question sécuritaire ba kolobela pe notamment ba perspective économique pe ba projet ya coopération bilatérale surtout dans secteur ya ba matières premières et sikawapi France azali ko souhaiter ko promouvoir exploitation moko responsable pe transparente. Yo. Mokola lobby central électoral rendaki public ba résultat provisoire ya élection ya sénateur, gouverneur pe vice-gouverneur commentaire. Tarangutoro Norbert UDPS Tshisekedi 4 Sinango
ezali mbala ya liboso na histoire ya commission électorale nationale indépendante CENI en sigle kebeli provinciaux ba participer na ba scrutin moko cumulé sénateur, gouverneur pe vice gouverneur ba élection oyo organisé mokolo lundi 29 avril 2024 à travers république sous surveillance policière na ba périmètre ya ba assemblée provinciale elegaki kitoko sans incident avec impact pe idéologie dont publication ya ba résultats provisoires et salamaki directement la centrale électorale. Province de Kinshasa. 1. Kabuya Chilumba Augustin, UDPS Tshisekedi. 2. Mulumba Kongoloa Kongolo Gérard, UDPS Tshisekedi. 3. Kabasele Tubajika Mike, UDPS Tshisekedi. 4. Ngobila Mbaka Gentini, indépendant. 5. Lungwana Matumona Jacques, MLC. 6. Bahati Tito Arlette, AFDCA. 7. Kazadi Kankonde Ivan, indépendant. 8. Mbunguje Marembo Anne, AVCA. Province de Kwango. 1. Na Ikamba Simon, indépendant. 2. Lueto Kididi Platini, indépendant. 3. Bituisila Lusunji Willy, indépendant. Et 4. Kapenda Kasuku Justin, indépendant. Résultat provisoire de l'élection des sénateurs dans la province du Kasaï oriental. Sont provisoirement élus sénateurs Kalala Wakalala José de AV, Ngoïka Sanji Alphonse de AFDCA, Mpanda Kabangu José de A24 et Kabombo Mwadjanvita Guy de UDPS Tshisekedi. Ici, il y a co-signalé que CENI a reporté qui l'élection, il y a sénateur, gouverneur puis vice-gouverneur dans 6 provinces, précisément dans Nord Kivu, Ituri, Nord Ubangi, Kwilu, Équateur, P, Mai, Ndombe. Pour la province Équateur, l'élection est prévue pour le 7 mai prochain. Pour l'installation, il y a bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Kasina o Italie, province, il y a Nord Kivu, P, Mai, Ndombe. Bango bakoze la ti le 26 mai 2024. ANB 3. Ekumbo Longulu Moïse, indépendant. 4. Isenge Ndelo Bokeka Corneille. Peu avant, Sengeli Bake Augustin Kabuya AK-47 asangisaki ba troupe na ye pour nous rappeler bango à l'ordre dans le cambo Tali élection et sénateur, gouverneur, puis vice-gouverneur. Retour en image. Et ça là qui rappelle des troupes pour le dernier réglage avant de se lancer dans saut final na élection, il y a sénateur, gouverneur puis vice-gouverneur na Oetali ville province ya Kinshasa. En bon commandant Yaba troupe honorable Augustin Kabuya dit AK-47, membre ya présidium Union sacrée pour la nation, asangisaki ba troupe na ye pour na ko rappeler bango batike gagnant ya ville province ya Kinshasa Daniel Bumba Lubaki pe Edi Yeli Mulangi. Mission accomplie. Autant pour la élection sénatoriale, CG ya UDPS Augustin Kabuya invité qui ba député provincial ya Kinshasa ba sanctionner sévèrement ba kuya nyonso na politique. Vous êtes venus avec la bénédiction de vos autorités vrai au fond. Mais j'étais surpris d'apprendre qu'on voulait corrompre les députés provinciaux. Nous nous organisons de motiver nos propres députés que nous avons supportés, que nous avons alignés sur nos listes respectives. Nos députés avec qui nous avons fait un ticket pour les bureaux de l'Assemblée provinciale. Pour un grand manager politique oyo ba corruption ezalinde pona oyo bazali na ba député provinciaux te kasi bazali ko solliciter ba voix ya ba député ya ba parti politique misusu.
République démocratique du Congo mobimba bazali ko célébrer mokola lelo journée nationale de l'enseignement. Ministre YPST Tony Mwaba a sali message bolanda. Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les partenaires éducatifs, chers enseignants, chers parents, chers élèves. La date du 30 avril que nous célébrons aujourd'hui comme journée nationale de l'enseignement a été instituée pour que chacun des Congolais, parents, enseignants et élèves, puisse s'engager en faveur de l'enseignement, canal par lequel nous acquérons les compétences de base, lire, écrire et calculer, en vue d'être utiles à la société et participer efficacement au développement de notre nation. C'est par l'enseignement que nous arrivons également à transmettre à nos enfants les valeurs de notre culture. Cette journée constitue le moment où nous devons nous arrêter pour jeter un regard rétrospectif sur les chemins parcourus et de projeter les balises d'une meilleure prise en charge des défis qui demeurent. Mesdames et messieurs, chers enseignants, l'on ignore que depuis quelques décennies, notre système éducatif a traversé des périodes très difficiles caractérisées par des guerres et des crises économiques à répétition qui ont impacté négativement la qualité de notre enseignement qui fut parmi les meilleurs. Il faut ajouter à cela la marchandisation de notre sous-secteur qui a davantage détérioré la qualité de l'enseignement. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement congolais n'a pas baissé les bras étant donné l'attention qu'il accorde à l'enfant congolais. Ainsi, a-t-il tenu à matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer au cœur de l'Afrique un système éducatif inclusif et de qualité, bâti selon les standards internationaux et susceptible de générer le développement de la RDC et partant de l'Afrique. Dans cette optique, plusieurs réformes visant à accroître l'accès, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la gouvernance sont en train d'être menées. Au-delà des réformes du système éducatif, le focus est sur l'enseignant. Raison pour laquelle le thème de cette année, c'est la valorisation de la fonction enseignante, gage d'une éducation de qualité en RDC. Totikala kaka na chapitre journée nationale et enseignement. Rédaction ya solo la plus et c'est les dibino éléments oyo. République démocratique du Congo ezali ko célébrer mokolo ya lelo mardi 30 août 2024 journée nationale de l'enseignement, date moko ya réflexion sur système éducatif ya pays. Lelo oyo ekoma journée moko trop timide et pourtant elingaki ezala journée moko esika wapi ba autorité locale, ba professionnels d'éducation, ba parents ainsi que ba élèves ba débattre sur ba point ebele afin ya ko trouver climat moko ya malamu afin ya ko former mieux ba cadre oyo ba ko aider réellement mboka na biso République démocratique du Congo. Ba hommage na biso kei na ba enseignants nyonso, ba héros dans l'ombre souvent négligés pe oubliés oyo malgré ba difficulté ba honoraka digne métier oyo pe ba transmetaka savoir na belite ya République démocratique du Congo. Par ailleurs, il faut qu'on rendre ba vibrant hommage na chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo pona ye éducation pe formation ya bana ya Congo ezali ko constituer préoccupation moko prioritaire pe permanente oyo et se trouvaka ainsi inscrite au cœur ya ba action na ye nyonso. Yo basala ba crime ebele awa na ville province ya Kinshasa bakimi na Congo central ba criminel oyo bakangi bango na songololo tozali awa na ville ya Matadi buzo badite. Oyo ezali véritable coup de filet réalisé dans l'auditorat général ya ba forces armées ya République démocratique du Congo oyo kumba makaipa lieutenant général Lucien René Likulia na cadre ya lutte contre criminalité na République démocratique du Congo. Bandi ya ba criminel oyo bozali komona ba lukaka bango depuis kala
pe chef na bango Foe bango basala ba crime ebele na population ya Kinshasa pe oyo ya province ya Congo central. Bango babotolaka plus particulièrement batu oyo batekaka ba bijoux nde banyokola. Ekiri oyo bakangamaki lobi eleki na Songololo na Matadi na province ya Congo central puis ba transféraki bango mbala moko no auditorat général. Foué et à sa bande sont d'une extrême gravité. Il y a lieu d'instruire ce dossier avec célérité et de saisir sans délai la juridiction de jugement pour qu'il puisse répondre des actes par lui commis. Ça, ce sont mes instructions. Ouais. Yanvu Mangezi Abraham ye azali pe moko parmi ba victime oyo ya bando oyo ya Foué bango babomaka sauvagement mwasi na ye alors ka bandaki kouta zandu ya monene na Kinshasa mokolo ya le 21 juin 2022 eleki aux environs il y a 17 heures. Franchement, c'est toute la corporation des vendeurs de bijoux qui souhaiterait venir voir le général et le remercier par rapport à toutes ces difficultés dont les criminels nous ont mis. Les gens ne savent plus travailler correctement. Et sengeli boyeba ke ba renseignement nyonso ya Foué ezali logé na base de données ndenge awa chargé à identification criminelle pe gestion ya bassin de crime et auditorat général atalisaki tangu azwaki maloba préveni Foué alobaki embadi awangani makambo nyonso oyo bachaki na charge na ye. Dossier à suivre. Aujourd'hui même, sans délai, ils doivent être acheminés à Ndolo. Na tribunal à grande instance Kinshasa, Gombe ouverture ya procès ya pasteur Kass et Salamaki azali poursuivi pour un viol et mariage forcé sur mineur Bozobalite. Arrêté depuis janvier et l'équipe pour un viol et mariage forcé na mineur il y a 14 ans. Pasteur Pierre Kassambaka n'a dit pasteur Kass azalaki lobi l'équipe liboso ya bazuzu na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe. Affaire oyo ezali ko remonter na date ya le 22 janvier 2024 et sika wapi pasteur Kass azalaki incarcéré na prison centrale ya Makala et longo na beau-père na ye Daniel Mabiala pe officier d'état civil et agglomération ya Inga Ngoma Zantoto sur ordre ya procureur général près ya cour ya cassation pour la incitation des mineurs à la débauche, mariage forcé, attentat aux bonnes mœurs, faux en écriture, pe usage des faux. Lundi 29 avril, eleki des fondateurs de l'église primitive répété pour la célébration d'un mariage entre mineurs et adultes azalaki liboso ya tribunal de grande instance ya Kinshasa Gombe et sika wapi bayokaki bango elongo na papa ya mwana pe officier ya état civil oyo achangeaki badate pour na kotalisa ke mwana azali majeur. Pendant plus de 4 heures d'audition, avec ma preuve à l'appui, procureur a démontré que Mesdames Mabiala azali mineur P à Botama le 29 septembre 2019. Donc azalaki na 14 ans. Lors ya célébration, ya mariage, affirmation oyo. Et azalaki rejeté na défense oyo basulinaki ke kaka ba parents ya Meda nde bakoki kopesa information ya malamu na oyo etali mwana na bango. Kasi sengeli boye balisusu ke affaire oyo ezali renvoyé pour le 13 mai 2024. Dossier à suivre. Fondation NZ de Balavo, basalaki clôture ya formation gratuite, ya make-up en faveur ya ba jeune fille pe ba femme nyonso. Serf luzola zalaki kuna pona badite. Ah oui, week-end eleki ezalaki somo na lemba imbu na quartier Njilikilambu na commune ya Mongafula. Ezalaki bongo à l'occasion ya clôture ya formation ya esthétique, plus précisément dans le domaine ya make-up, organisé gratuitement à l'intention ya ba jeune fille pe ba femme en général na fondation NZ et Balavo oyo ekumba makepa ya yemoko le jeune dynamique Ahmed et Balavo en collaboration na association des femmes battantes. Tikana yebisabino ke elekaki kitoko avec un pacte pe idéologie na présence ya ba personnalité ya ndenge na ndenge oyo bayaki wana envie ya encourager ba femme oyo ba uti kozwa formation
pona kolakisa ke matière ekotaki kitoko ba maman balekaki na démonstration de force bino moko botala neti kaka bozalaki. Simande elandamaki na cérémonie ya remise ya ba brevet oyo esalamaki na ambiance moko ya kosakana te. Tangu azwaki maloba na suka ya cérémonie, Ahmed Ebalavo, le jeune dynamique numéro 1 ya fondation NZ Ebalavo, a communiqué boye. Pour les aller juste les premières éditions. Pour les premières éditions, je suis quitté. Je vais continuer toujours le cours des alliés souci nabiso et pour former bandeko nabiso, ba jeune fille, ba jeune garçon, pourquoi pas ba maman, que peut ba papa nyonso oyo to la capacité de former dans ba domaine nyonso oyo to la important pour bandeko ba mekanpe pour matisa ba niveau nabiso to mekanpe pour développer sur société nabiso. Na banisala batinyon sobaza la vivre na indépendance na communauté na biso oyo ezali fondation pour na mutinyon so oyo alingi ko adhérer na fondation ce qu'alingi komona biso d'abord siège na biso tozali na avenue Boma numéro 19 croisement de la paix Boma na kati ya quartier Njili Kilambo commune de Mumafula. Donc ce que yoana okuta biso ba condition ya ko adhérer na kati ya fondation okuta na secrétariat ma campagne so ezali wana. Donc la porte est ouverte pour na ba nyonso ba ko adhérer fondation toujours ya mabongo na maboko ya fondation. Ba porte ya fondation NZ Ebalavo etikali polele pona ba nyonso balingi ko soutenir ba action pe balingi ko kota na vision ya Ahmed Ebalavo. Ah oui, yakosambeza te boende zalaka fondation NZ Ebalavo musala ezali komonana musala kitoko yo wapi avec impact pe idéologie na monga fula déjà bandimio. Kejo Derby Louchoua et Robert Malobi entre tout-puissant Mazembe, Anglebert P, Saint-Éloi, Lupopo, na stade. Frédéric Kibasa Maliba. Coordination, il y a les deux équipes, Babengi, Supporters, en affaire play. Match à football, aina mvita. Aina bukonvi. Atuna ba ennemi. Tuku ba adversaire pendant 90 minutes. Tunaita bale bote watoka mu stade bakuye ba responsable. Atupende kuchambula bantu, atupende fujo, atupende nini. Tunapenda match ipitikane bien, njua kuevite zamani tunaanza match yote Mazembe Lupopo humu. Pourquoi tunaanza kukimbia, tunaanza kwenda mbali juu ya nini, ya mainjiri, juu ya makarakteri na mubaya. Tunalomba hii match bantu bote batoto wangu Mazembe na sema très discipliné. Munifuate match, atupende fujo, atupende nini, tucheze match pendant 90 minutes. Tunatoka na tunaenda mkamalondo kunywa kule michopo pamoja. Ule atawina awine. Hakuna mambo ya vita, hakuna mambo ya konvi, hakuna mambo ya kutupa maibwe, hakuna mambo ya kuchambula ba dirigeant. Mwafaka sana watu Mazembe. Message ni moya en tant que Lumpa munayua shie atukarake na fujo. Ça fait presque 3 ans qu'il a touché cette la Mulumbashi, ça nous manque. Il est derby, il est à Kona, les adversaires éternels. Bacheze tuna nani na développer nani ou la développer. Alors message ni moya ni kuingia kupika mikono ekipi yako Lumpa paka vile binaikalaka tunapika tunaimba ni batoto nini tunacheza. Ile resultat itatoka njoyo. Les résultats si en tant que loup faut tubapike kuma shiki na kwa mingi sana mais tuku paka banduku tunabapika tunaenda kura micho popa moya papa para malondo. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Sola plus ya mokola lelo et komi na suka bo sepela ina ba image bo pesa. Merci Nani d'abord kozalaki na sima caméra assisté na Ado Mosha. Régie finale ezalaki bongo na Voldi ngituka bama tabakita baba lokama bele ngai na bino tukutani lobi.